laquelle Maxime Abbé. C'est pas normal. On a tourné un film. Hein? Ce que tu reçois dans ba œuvre. Banamike baza ba Cardozo, ba Ladonia, ba Naomi Barcelone, bazo bête instantané. Vous comprenez? Il faut pas l'accepter de Moussala. Ngana lo ba bien ba ser wana nyoso lokwa ba 7e ba baza ba ini edo na biso na ba Mexique Johnson. Soko meki na ye. C'est pas normal grand pazanan. Anan. Azar artiste c'est pas la bangoute. Papa toi là artiste ouais, bien sous-estime artiste congolais fort. Est-ce que bien Vive arrive ils ont 4 trophées dans Liban Nambo. Vive arrive à filmer non bon ba ser na biso Gabi. A jouer à filmer pour filmer pornographie mukolo na ngokuta salama mama B. Likona on boloba nete boloba na Gabriel. Pour sa star. Si ko yebisanga Vive arrive à toi la vie est belle. Film ni grand pas ça. Asala ata musique ngako na di musique ne to binze muni. Oui nemba te. Yemba na nze munayi. Ngana et puis interview na makamaloba yo kana kati. Banani américain pe ya hiver bazala combien? Boni boyo ko mama américain. Yebi la Chine, yebi force la Chine terre. Na maman to pas à la satana. Na zala sali mabe na kokote la parce que elle mérite ça. Maxi aroke na mato bongo te et puis on le baké na bokola na mwana na ye. Atabino moko. Atabino moko. Ce qui yozaki li dobi pour na ba producteur. Est-ce que ba tout bazaki li dobi pour na ba pasteur papa Kadiombo pe a son. Et puis papa Kadiombo. Alors bi bon pour kufa. Ce qui bazo douter nango ba ko c'est la mukolo makambute. Karine soka za la zemité, boko ça la sous analyse, ba esclave, boko loba nyoso. Ce qui peut ça zemité. Bokozoka bambongo na YouTube. Ce que ça zemi, bon continuer ko sala kala menga na yebike nzambe oyo mama Charlotte asambelaka. Mama Charlotte alobadi yake mwana nanga. Ngana mona ke mwana nanga oyanga. Yango preuve ne Karina Bali. Boke ko zoazo ba obike mboko yo. Boketa ba créer no ba créer soki famille ya mobali ya. Bona masolo ya culture ya Congo kama masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozo ba information ndenge esengeli mwe ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Toujours dans le même plaisir de savoir que vous êtes là à être branchés, scotchés sur Congo Victoria, madame, messieurs, bienvenue dans votre émission qui vous donne la joie, la gaieté partout où vous êtes en train de nous suivre. Je suis Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Là, appelez-moi la fille qui dérange. Je crois que tombe au moins dans la bande, vous avez dit seulement, elle est là et enfin, tu reçois vraiment matière. On va essayer un peu de parler par rapport à la moto à le baka tellement bien. Pour Nangaï Azali modèle, Azaya on a coutume musala, en tout cas j'apprécie ce qu'il fait dans le monde de théâtre et puis dans le monde de la micro. Donc par rapport il y a arrivé, il y a Grand P à Kinshasa, na Mwasna et Doxiao, croyant que Grand P a livré un concert. Donc quand Grand P a parce que à la Kinbo Peto. Est-ce que c'est une bonne idée? Le gouverneur a bien que c'est bon, on a qui peut passer la bataille locaux, il y a Kinbo Peto. Et puis on va essayer de compter l'actualité Moussousou. De partout parce qu'il parle bien, il est aussi de la Chine. Après motoyo à défendre mon Karine mon kondi la baronne, on va essayer de côté sujet est belayé pendant la côté nion, côté artistique aza, côté mboka aza, côté comédien aza, donc il y a partout avec le un peu de parler, il s'appelle Jerry Kobetox dessin 7, il y a presque congolaise, il parle très bien Toko Solanaye. Merci beaucoup Najansi derrière la caméra. Merci à Moïse le prof à mon montage. Merci l'assistance Yamer Nanga 7e bagarre et aussi merci beaucoup Namoni mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas, les boss très charismatiques hein? Et merci na F-Femme depuis Paris, mon papa social Adosenga, l'homme de à suivre respect de la fin du mois. Merci na Adosenga, merci na la Chine, tout le monde Jemima Ibele, maman Belgique 2, maman Belgique 4, tout le monde, je vous aime. J'en suis Fungo Nanga mon invité Nanga, moi Mboka
Jerry Kobetox to mekape ko solana moi na mboka bonjour. Bonjour Jemima Ibé, les gros bébés de la presse. Bonjour nos abonnés surtout à Congo Victoria et puis Jerry Kobetox na bino beauté à deuxième république. Tant ba luka ba to ba luka ba bunda na ki beauté. Biso to bunda ta ba 8e bagarre parce que moi liboso to zana ba président Chapelet, to zana ba président Omelette, to zana ba Eminado, muta azo benda chokolo rola uti poto, to zana ba ser na biso 7e bagarre. Muluba me aluba Kikongo. Yaya ba dipine. Donc to zawana vraiment na ba Wata Maloba. Donc chef pena na groupe ya président Fiston Nzuki Batista, on a zo senga déjà mwanzo te ningani mwa muke kolona bolingo retoucher. Jerry Kobetox yo aza en tout cas garçon so ya kotika na internet ba yo sani. Et puis tozami sa to teka mboka mwambangu ngai maître Gims na Dadju. Donc toteka Congo mwambangu pena parce que so chinois zo tala boye ata yebi maloba to lobate. Pour sous-titrage ba komaka na so be olandango. Bakoma mamba lukuta mais ce que so ba moninde oyo ba bi République démocratique du Congo. Donc ngana zo teka Congo makasi et puis naza bien gérer tango yaka yaka ko ba vérité. Yakobe la linga mingi mitango ke na place au kotinga Yakobe lelo beto moni maître Gims ambassadeur de la culture Dadju Koffi Olomide. C'est comme si efandi on dit celui qui a 3 personnes on a une liste monsieur Eza. On ba ba musicien dia eza bo beta musique ba yoka ate. Yo vandi na plateau le roi c'est le finga ka bande kono ba musicien. Beta musique après ba tia ambassadeur Koffi il mérite ça. Maître Dadju il mérite ça. Maître Gims tala jo wana pena batu bandimate ka congolais mwana yolo. So muta bongo ba tia ambassadeur te. Yo zo rêver ka polémique o comment analyseur musicien analyseur. Ba musicien belé oh ba déplique ba tout ba comment ba analyser. Ba sala sundule te ndia yeza pembeni awa. Oh Jerry Kobetox mutola ba beta musique parce que mon pa on ngo moni na 22 albums et puis banzemba Koffi mususu soko zo yoka ngo boswani na mwasi bino moko bobongisa saba simba bino kana nzembu neli chéri nanga pardon limbisa oyoki ka nzemba Koffi donc musala nde yango wana bazo mériter yango Koffi azo mériter ngo ngalo ba chaque fois omoni babilo monsieur salamaka ba guerre salamaka mais Koffi lelo soka zaki ivoirien tonga to mona mabe na été mais le roi za congolais et puis ça un esprit à musique parce que so Koffi a un esprit à musique était mais wenge boma quartier la tête mais lelo quartier la tête na wenge rien à dire rien à dire vous comprenez allez-y comprendre que Koffi soka zui passeport wana et puis ça représentant na bango parce que d'abord on a nous aza mona kola na nzalate vous comprenez première fois à télé na micro yemba na poto papa wemba lobango a raconté Koffi Olomide na poto donc maman na bongisi la kaide nzela et ça va biso te papa fonctionnaire molakisi likemba vous comprenez Koffi ba ndemo na premier ministre biso 1979 abotama en France donc akola na nzalate vous comprenez donc bazo mériter ngo soki bato bazo ba na yebi que ti otuni bongo zo tuna par rapport à Céléo enani ya ba ko Céléo Sankara kolande te Marie Paul bazé ba sans position les l'opposition ezo ebalante za na maison mère ou bien ça pas fali ezo ebanati vous comprenez Sankara ko akena Koffi bongo te et puis na tuna ba prince bakali bo wapi Koffi mais oui na lobby a Koffi mati solem sous premier avion na mbongo ya famille na yote Koffi auto ma prince bakali Rwanda akamwe pe Rwanda vraiment Rwanda zakaboy na kisinjo vous comprenez mais ere yango bo telemela Sankara donc muto yebi ko simba Sankara bia zate parce que Sankara ko sangana Koffi bongo et puis ouais ranson JB pe na vous êtes là bon tala bo mona normal ba guerre na bango ba sala ba guerre na bango te Koffi za muninga nete Didiston bo de let prince bakali atika na distraction ke yamba Denis Lesi avant na non émission po so yambi pe mutu ba kabola bino mabunga na bino o vandi yo mo na plateau o bandi ko zongi Sankara mutu et puis Sankara zolo bawana omoni ermo na sepena njora po njora lobi soki ngana salaka musana maison mère mère na mukanda na ba palais ndenge yokoma alors si otangu yozo ke na bato ba sala yo bongo d'abord on a papa na yemo ba bien Alexis Musapi allez-y comprendre que Sankara ermo na ebite ezanini na ebite donc des poso penon de en tout cas Sankara pena ngai na koloba yango et puis so tali mutamema délire makasi na maison mère za Sankara obi ke ngana morgue mona Yakim Pouy eza mutu mo maison mère akufaka obi ke na tala ba chaîne finga ka maison mère nde Sankara pesa bango babachi batali boso ngabi c'est que ba biso to côté la ka babango to sala mabe ozo comprendre Sankara ko ke na Koffi bongo te Prince Bakali merveille Rambo aza suspension bango tu ba bana ba patika opesa ba tu ba suspension bongo
parce que est-ce que Sankara qui a ça là abenga ape wera c'est la kobenga wera soka manquer tata na ye yango moninga na et puis na loba mama na bandal 12 wana na 12 oui mwana mungunani na mwana muke wana na wenge 12 c'est l'impolitesse so tali lelo makamwa na quartier la tezara te lo baka ba soleil moko a péter kazo péter les fali mais na quartier la tête 12 la raté impolitesse la raté bon c'est que Sankara Simara profite par rapport à clan o basangani tomoni Didier Masela Ale Makaba Weranson Jibe basangani tomoni pe Blaise Boula zalaki mais Sankara lobi mutako simba drum ya ka titina batunye kakola bi yela tango wana zalaka te muté ka manquer ka batalibana te même na batanda couper bon soki Sankara azo manquer kakol yemo pa yebi ke Valoba beaucoup de ata mola ba cher siko mutu abongo pena boke manquer tata na ye do didisto nanus aleki Sankara longo atik goma na kidiaba na ya boso na wenge pona yo mona ngo za retard ou bien za bien eza idée malamu et puis question na ngina recadrer nango journaliste moko autant ya na 2004 à l'accès cahier de charge na ye moi j'étais là à Tropicana TV avec Kibambi Shintoa vous comprenez et bon ngapona tanga comme fona banga oh j'hérite Charlie Prince il faut en aboto ce baron batanga na efasiki yo botanga na efasiki bien pe muntu botangela musala biso te bika YouTube mais c'est Google la sala pour na courage bana et puis héros journaliste zo la sala kono fali mutatini batu ba betanga yango jo mo ko mena na commentaire ba ko beta osko na konta ya wenge o ko deuxième kuba alobi ke les équipes ba vétéran est-ce que un journaliste professionnel yem to na carte soki ya Jean-Marie Kasamba ngana kana ngoti siko bino mtu bwana ngo peut-être nga microbe ya journaliste news siko biso mtu zaka mabe des problèmes siko yema bangana ko lobango biso to yeko au milieu du village pas na binote siko ta bino batu boti na télé bo sala au milieu du village c'est le bobo mi au milieu du village et place obake wenge ezali association ya ba vétéran ya batu ba komele ba vétéran pona âge na yo pona batu époque wenge eza nostalgie eza kitoko donc Charlie Prince allez-y comprendre dans la famille kota tata na kota maman et sangana et puis ça y est méningite aero lobela biso makam na TV mais wala problème na vie obende na vie nanga te vie nanga ndi ya yo vie nanga te ngana mona ninga ya na cahier de charge na Tropicana et puis na Numérica télévision bino bula ngai ngana sala test na télé claire et puis c'est rien na biso ba batelo ko bimate obunga mais na télé série wana il faut pas ça sima po bazo na cop parce qu'on a internet au meki quand on a ken na chaîne na Congo Victoria dans le monde na Congo Victoria na ken na Feza TV instabilité les a fait cette au monde to de 3 mois payé 3 mois payé ça na futa mate kasi yango na lobi yo futa mate po papa te papa te nga futa mate po papa te bongani na futa mate na boss na nga me papa pe madame me na futa mate to tchaka no ki madame pe c'est mon boss JB Kumalu le vrai pétrole awa makambu ya 3 mois payé za la raté yo po yebi yango batu tout même nazawana aza technicien ya ba chaîne ba ça la 3 mois ba futete mais ba Charlie Prince ba outil place ba 3 mois payé voilà cette station na pesi bomo la nga bona za la nga moi muke na pesi grand frère na ngai papa Chocho Bobo Djemba wana c'est mon grand frère bomo la déjà leki ya na ngai wana oye Bobo Djemba ba internet boko la raté nga za pe moi ne kanga na 25 at le mo na 4 allez bota yana voilà la pesi ba mbote arrivé à grand P à Kinshasa moi la mboka j'ai Kobetox na madame na Edoxi ya we ba epo na Kinbo Petro et te yolo belaka mboka est-ce que apport nin o Edoxi na grand P ba eko sala la mboka o epo na Kinbo Petro en tout cas makamna koloba il faut asimango ko kata ngona montage te parce que ngala loba na mutu atinda ngate ngala loba na ofinga te na binde makamna koloba asimango o chango na chaîne moi je trouve ça on dirait Congo ba koma bibi sambongo ka dans les vides neti grand P aesa nina ata mwana cortège ya DJ pa ba soda papa masumu ata sécurité à magel na zakana été c'est pas normal grand pas zanani anani azarti c'est pas na bangout
papa toi là artiste ouais bien sous-estimer artiste congolais fort est-ce que bien Vive arrive ils ont 4 trophées dans Liban na mboka Vive arrive à filmer on bolobaka ser na biso Gabi a jouer film pour film pornographie mukolo na ngokuta salama mama B likona on boloba nete bolobaka na Gabriel pour sa star siko yebisanga Vive arrive à toi la vie est belle film ni grand pas ça à ça ata musique ngako na di musique ne to binze muni yemba na nze munayi ngana et puis interview na makamaloba yo kana kati obi bino ko lugabos obi Congo lingo typique général ya na Congo après que poto akufi Congo lingo aussi ça ba star ba mboka baninga poa obi ke jona ba monter photo ne ba tia na full na mwasi ne ba tia ba na full allez ba ko visiter full tala niveau bo soto na biso mo bokela l'accent ba paya eza qu'on raisonner peut-être et l'autre va raisonner mal. D'abord Congo a balbino 0 trou so bimina bloc a trou et belé. Salité dans lembe malembe mboka o kufi mboka bata ebele ko bongana 2 ans 3 ans. Vena biso chantier to lingi mingi bas azala ndena ba conseiller ya bien. Ngai nazomona mbongo ezo beba pamba ya mboka na batu loko batu wana. Leti ba edoxy pe na batu et puis obi mboko yo batu basaka ba base na momo ba finga na edoxy na finga ba tout. Na mboka la bonga finga batu azande mona ba biso bobenga ba site sur internet siko biso kutunga kutata na kufi leta otuna te mais edoxy basis le roi nga allez bon matisi avion liko na ngona mukuse ne ba yawa okini bopeto yoso kufi leta etuna te solo na otuna lem su bande ona ba comédien ne ba sanctionner mo cotisation ba kundinga bongo leta otuna nga donc moi je trouve ça eza idée à mabe na honneur bazo pese bazo yamba ya ta bongisi ndako no Kongo za kubongata kurezo kene r tozo ebate ezozonga r to ebite donc grand papa monango kini bopeto tango baninga ba leti Ghana a fêté 15 ans kure kenda ati ah siko na Congo a kure kenda combien de fois ko tia pena pondu na moto boy et kenelo ata 14 fois pondu komi makasi suite nango bakoni to makala donc ko bengisa ba paya na moment o bozela Congo ebonga bo bengisa ba paya siko te et puis nenga na oloba bona bi ba bato ba trafic d'influence yo so simba mokonzi yo boyo na boye bato ba kijalelo na zoloba ponga na l'équipe bokecho lobela libanda na potonga lobela na Kinshasa na zao donc gouverneur de la ville na ebike ozana ba initiative ebele aurait reçu président Bodo président Lombe président Masumu basali campagne wana ozo comprendre campagne ya télé kaka ya physique kaka nde grand p mais PCP impact ko ya nepe c'est le pays to impact na nini yo mona na lobi pesa eno pa wa bongisa na salita ta muke asata ouverture ya kolongola salite obi ke ti lelo basala ino obi tata mokonze ko la tellement na bandal po ba inaugurer kin bo peto obi bandal ezandeni bandel comme na ngungi moko na la charité bien ordonnée commence par soi-même place ba inaugurer kin bo peto c'est que ça bo peto na bona ngaba ponela mabunga na yako na yo kene réussite ni exil pam. Voilà, toi, là, 2 questions au Simba par rapport à mariage à Karine Mokonzi. Après, près d'autres, il y a eu des marambébélés comme tout le monde maniqué. À l'obélier, à l'obé, maman, ya liboumou, maman, zemi, tout le monde peut Karine a répliqué, même à Karine, on dit, suis, à bien, on a bien maniqué, vous comprenez, maintenant, moi, si, à mon way. Par rapport non, ngai, Karine a l'ingake mingi, leki na nga lingwala, et surtout, on a botami na venir à Keti, et puis, on a lingwele. Ma fille chérie déjà le 20 mai ça 22 ans Aïcha ba Peledi donc na mutalelo te na mela masanga na kazi libaya na bi kazi libaya ndenge zala ka fa to koma na ya ba plastique na yebi yango donc Karine Mokonzi problème nangeza nini omoni koloba aloba ke moi ça mo wei en tout cas les même minga ya na epe swinga esali bien te omoni mani kaza ser omoni na bande la vidéo abi oh na moni ser nanga aso critiquer libala nanga et puis ya nanga za sans position mani ke mo sa loba aloba makamu o mutune raisonnaka omoni ninga loba epe bongo ne mission supa ko kende a changer na e donc azam mutu oyo to ko tenir epe na rigueur te mais sauf que to pe misaba wei moni babi andonga shokoro aza artiste moko tika batu ebele na posa et puis moi na prince babi bientôt azo bimisa single moko to luka to pesa moi na ne choc parce que tanga lo babongo kisinjo akoleka na émission nga lobi ke ba so na bango mais na bana na ye ko sala pasi mingi Karine na ebike d'abord yo soki déjà mouvement moko osali batu balobela ngo soki olingo simba maniké ye moko
Et puis bateau bazolo bela libala ya Karine, c'est normal. Oh non, normal point. Oh mais Karine mundela tuna batu na poto. Karine mon compte c'est qui? Je vois tous les miniatures sont toujours Karine et tous les titres Google la tuna. Vous comprenez? Moi na moi so vendre bakala, on vendre ba cotiser le $5,000. Kaka boy. Soki kisi bino pe bosimba ba kisi. Soki ça pété. Donc ça montre que a créé pe ba fan na bengi ba chinois. Ouais la ça kana ba nani ba bien ba nzoi ba gaulois ba wario. Vous comprenez? Karine Américain ba nani? Américain pe ya hiver. Ba ça la combien? Boni boy ko maman. Américain. Yebi la Chine, yebi force à la Chine terre. Tout ça la Chine les Américains. Yebi force à la Chine terre. Force à la Chine. Et puis, on m'a dit que tout les chroniqueurs sont lelo. Les tisserres na biso magazonga la Chine, Sarato là. Karim mon content ba sombele lit électrique. Obinenge lobi sa ki bato. $6,000. Yango sko Sarato la paye la sa ba kitsa $3,000. Donc mon la ki sinzela ezali Karim. Ozomona, yango na ba ke ba sambela nzambe bango bakuti mwana mwasi muto a régner. Pour ngata na ekina internet na kutaka matika songo. OK. Azo régner mwana mobali. Siko bango ba Yvette Kalombo na ba nyonso wana na ekirindika bakuta mwana mwasi ba sime ko nyokwama. Ba supporter. Parce que ngape na matika songo nyoko la rapé biso. Si tu es gérer comme tox mobile li tutu na kangi. Ba supporter. Karine baba ka ke poto za cimetière. Mais libala lelo to ça ba analyse. Et le bilan mata yemo na mona bena nzaleza makasi bosa ba analyse makasi. Ba zozo ba lokolo kilo. Tu peux imaginer mon ta fingi Karine azwi ndako. C'est pas normal. Mon ta fingi Karine azwi ndako. Enfin alongwe na ndako aleki mobo ya quartier. Kalombo. Boyo ye bien ngote. On ba Yvette. Mususu a. On ba Yvette. Oh moi yemo lo ba on a TV. Azwi ndako boyo na boyo po fingi Karine. Mutu azaki Karine akina zo finga bato abiki ba otindele $300. La Chine. Bossa beda shunde mutu aluka makambo. Lit électrique il y a $6,000. Vous comprenez? Donc ça montre que les loyo même toloba ngo président Chaplin nga za so fan na sombele mutu ko ba esia azaka na mbongo ne mote fan mutu sombele. Zala la force ya ki star. Oui. Parce que so bango ba sombela bango te ba zozo. Tala ba basi ebele bongo ba senta bino. Mabala pe. Nana bala ba 2 fois 3 fois. Mabala o balobaka na toyoka kaka to mona tanga tourner disque. To mona moi libala kitoko. Eza ya lelo. Fali Maswaku, Soleil Ngonga na Duche Kapanga, to moni ser na biso nani frère na ngai pasteur patron pe ya tout et utaka oleka. Osomona ke ba mabala ki lelo e kota na Google. Ya bango kota sera tourner disque fasama. Okeluka ngata na archive RTNC zate. Ezate. Oh mais nazo ebisa out. Donc so ibo critiquer libala muninga et puis na okili lo ba mo ba. C'est miezate. Batie ko tawa ba plastique. On pe na otu Mida la Taylor. Osala numéro ne. Mida to lo ba na numéro Mida. Ah Mida la Taylor aloba elo mo nga na registrer eloko wala. Mida loba akena na plateau de bateke pour akanga libala ya Karine. Na kobota ya Karine. Parce que Karine déjà dans près d'autres déjà ça libala. Pour yaki mon compte zaki wana. Et problème sur bokanza kwa base. Et puis Karine pe yo pe na ba mama mikolo ma Karine na ba mama mikolo ba na poto. Ba sa pe na ba mama mikolo ba na poto ba koko na ba mama kulutu famille mobimba. Mwana général Mokonzi. Ana de ma part on a lingwala. Bon c'est normal ba souffrir mais c'est ma Karine. Ce qui bazo douter nango ba kosela mukolo makambute. Karine soka za la zemité boko sa la sub analyse ba esclave boko loba nyoso ce qui peut za zemité boko soka ba mbongo na YouTube. Ce que za zemi bo continuer ko sala kala menga na yebike nzambe oyo mama Charlotte asambelaka. Mama Charlotte alobadi yake mwana nanga ngana mona ke mwana nga oyanga. Yango preuve ane Karine abali. Boke ko zoazoa ba obike mboko yo boketa bakena no bakena soki famille ya mobali ya mama ya basa ile kwa kipe ka pekane yake na mbanza lemba wala scenario
Vraiment beaucoup ils ont fait cette monde. Donc Karine, félicitations. Moi en général mon compte c'est normal. À Salamakamwa, on est babiso to zabana ba fonctionnaire, papa directeur na Mokengeli en 1986. Mobutu onyo ko la bango futa bango salaire te bon. Moi en général mon compte à faire souffrir biso kaka. Et c'est l'autre. Voilà, to comme vraiment la souka ya émission, to comme la sauce pour to kabwana biso na maman top na Maxi Bondowe. On peut passer un conseil. Na pesa nani conseil? Au moins problème nangeza nini? Ti conseil kaka. Na lobi boya, problème nangeza nini? Nabi ke to komo ke na suka. Conseil nangeza nini? Ngana za na posa, ata mukolo za na tort. Benga tanga gérer, au moins gérer le quoi yo côté la mikolo, tala mukolo na yo a déborder. Au moins soki Maxi soki téléphone a 5 numéro na ngata pas mutu. Nanga na conseil mama top. Mais de fait qu'il y a na télévision, na mama top za la satana. Na za la sali mabe, na kokote la ye parce que elle mérite ça. Maxi a roké na mama top bongo te et puis on le baké na bokola ye na mwana na ye. Ata bino moko. Ata bino moko. Ceux qui ont li dobi pour na ba producteur. Est-ce que ba tout bazaki li dobi pour na ba pasteur papa Kadiombo personne. Et puis papa Kadiombo. Alors bi bon pour akufa. Ceux papa Kadiombo bazaki Max Kadiombo bazaki na bomo yazaki matata. Pour na bi vient na côtoyer 2 fois 3 fois. OK et puis beaucoup de gens dans la famille papa Kadiombo nazo funda Maxi. Nazo funda Maxi makasi. C'est pas normal. To pe misara ba we na kimia. OK ngana ko silika pe na kepe tina tomba papa Kadiombo na salle interview. To laquelle Maxi mabe. C'est pas normal. Azana poto na a tourner ba film hein ce que tu reçois to sona na ba œuvre bana miki baza ba Cardozo ba Ladonia ba Naomi Barcelone bazo bête instantané. Vous comprenez? Il faut pas l'accepter de musala. Ngana lo ba bien ba ser wana nyoso lo kwa ba 7e ba baza ba ini edo na biso ba Mexique Junction. Soko meki na ye. Voilà. Soko et puis so za mwana muke ato za mwana bimisa la makolo na nga. Na kozongi son nzela parce que nga na tala mama top na TV et puis na lo ba bien première nzonzingi nanga na joana mama top 2002 Chris Production aza vivant akufate Chris Production et puis na moment na Chris Production aza une exigence tableau à 20h bo tourner on a 20h ah nzonzingi beba tableau à 17h bo tourner na 17h tableau à 12h bo tourner na 12h avec Modero Totokani, Totona Nandakwa Céléo, Lacoste, Bogis Pompé Manasalon. Voilà, merci beaucoup. Donc Maxi, en tout cas, tika na kosabe émission, bato ba benga kona kini ba biso to tumbazaïr, bako sakayo. Zwata ndenge baninga bazoya bazofuta ba billet ko zelaka te maman liva futelo billet na tanga matanga oye. Zwa peta ko futa billet ne baninga ba yawa, o jouer awa OK, o sali ba faire no. Tika distraction na serna, ngoza penda moi sali bala. Ozo mona biso na internet so kandele kina kwa ko simba papa. Parce que roko mamabe. Voilà. Ngala pe simbote na Maxi Bondowe akitisela ya mata, ça dit ndumba vraiment ya kala quoi. Ba dédicace. Je peux confirmer son ndumba ya kala. Dédicace papa. En tout cas, Bambote n'a mis un Adriche motomètre Viozawa puis na Londres, ton à Kinshasa. Donc Adriche motomètre et puis Francis Moulouba cher. Enfin Francis à l'obinanga, j'ai dit que comme PDT IST ça encore $3000. Sauf qui type na tchango rose on a 1500. Donc il faut au moins na vandi. Tala nenge na vandi yaya. Mobilité nyarbivore. Donc Francis tu appelle ça na conseil on a tika. Donc merci beaucoup Francis Tioyo. Merci beaucoup na si déjà la baronne et Lamba, merci beaucoup. Couple petit Lelo et Bele Ezali Fiotingo Mana Mama Dongoma. On a besoin que monsieur comme Kolanda Bango. Robles Yep. Ce que bande peut bona poto kitse biso moi muke bo vanda na kimia. Bo bébé si personnalité bande ko ne ba ben un peu cop et ça cop et ça mabala. Donc merci beaucoup na Sam s'appelait donc azoba la calamité hier arboya caméra te muskado aboya la caméra te comme les soko boya caméra et tension za mabe et asa nyoso ba basi prince lomba moluki makambu papa tumba donc et puis président Sopa donc de réunion ça toujours merci beaucoup na boucle création boutique à Blandine Basel Hervé Basel et Masananga Zoa. Il fallait mettre à tout le master il y a le rôle à l'Enzambe, il y a un quartier donc Hervé Bassel qui a battu Blandine Bassel boucle création et puis Charlie Tumbawa et Tumaga anniversaire et les gars qui isolement Eminado toujours na mon clip lobby na président nada donc Bambo Tebele donc Jericho Beto ça si c'est dans lobby mabe
Bon supporter. Voilà. Là c'est nga bolimbicité. Merci beaucoup. Na pesi mbote na sœur nanga moko Sonia Evoloko Miss Mongo, c'est-à-dire na poto kuna ko salara ba film na mon film kitoko na Irsi Péchanga to Rolanda vraiment bien. Cette soit mettre ping anniversaire ils ont continué joyeux anniversaire na yo. Yado mazé bino tout abatu ba sala musala na nga fierté. Ba ya nanga ba kenda poto ba sala musala kitoko. Yo pena bondowe en tout cas za mupandi. Merci beaucoup na Jancy derrière la caméra. Merci beaucoup na assistance ya Chapelet l'artiste. Ya Gabi Shaolin ya oyango la maman top belle vie Kondi si la bisanga na banga ba ser na ngabo simbate akitela ya mata na okangisa il faut kangisa pour na tikio. Merci na assistance ya président Omelette maman la biso septembre ga bato engagé my belé mon boss Jibe Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Merci na boucle création ya maman Blondine Bassel. Tout est bien qui finit bien. On se retrouve prochainement. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye. Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Hey,